Pendant ce qui fout ensemble, là, je récite les parents négligents. Les parents négligents, les parents irresponsables. Vraiment malheur à moi. Mon ami, toi, on me chasse chaque jour à l'école. Motif, papa ne veut pas payer le nerval pour moi. Et pourtant, papa prend de la bière chaque jour à des saisons. Et voilà, 45% le troisième trimestre. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents irresponsables. Je m'appelle... Je dis et je vous remercie. Je m'appelle Mokili Pouloumbali. Les petits poussins, maman, venez voir au jardin. Regardez les poussins, comme ils sont gentils. Quand tu prends doucement un poussin dans la main, laisse-lui. Dis maman, maintenant, va vite à l'école. Kachila Jérémie Ignace. Je récite la petite aiguille. La petite aiguille. J'ai vu la petite aiguille au doigt de la jeune fille et des mères de la famille. Je viens, je vais et je sortis pour que le monde s'habille. Selon l'âge et les saisons. Nous cousons, nous cousons, nous cousons et... Nous cousons. Je récite la fleur. La fleur, c'est les fesses de maman. Moi, petite sœur a préparé les fleurs. Moi, j'ai cédé une récitation. Papa et maman sont assis devant la case. Nous arrivons et disons, bonne fête maman. Je dis et je vous remercie. Oh, quel beau jour! Une date inoubliable où s'élève le soleil sur Singaïnga, dans la commune de Lanzele. Le complexe scolaire Angèle vient de voir le jour. Et que le Très-Haut bénisse le promoteur de cet ouvrage si grandiose, si beau et très important pour notre contrée. Je dis et je vous remercie. Ça sera une fille qui a le plus avec elle. Madame, ça va. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, que c'est joli cet endroit. Quelle beauté. Ces bâtiments me donnent l'envie de venir étudier. Oh, 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 oh. Quel ouvrage, quel don. Qu'il soit béni le cœur qui nous a offert ces dons. Je m'appelle Joy. Voilà. Au sein de ces bijoux qui est notre école, l'enseignement est gratuit. L'ONG Angèle, les enfants d'abord. Vive l'ONG Angèle. Voilà, les enfants d'abord. Oui, je viens inscrire mon enfant. Merci d'être venu ici au complexe scolaire Angèle, les enfants d'abord. Vive l'ONG Angèle. Si tu finis, tu donnes Salut l'ONG Angèle. Salut mon ami. Nous avons entendu parler de toi. Bon, qu'est-ce que vous dites de moi? Oh, nous te félicitons de ton initiative qui soutient le chef de l'État dans son programme de la gratuité de l'enseignement. Eh bien, moi l'ONG Angèle, je ne peux aller autrement que sur les pas de notre chef. C'est pourquoi au sein de ces bijoux qui est notre école, l'enseignement est gratuit. L'ONG Angèle, les enfants d'abord. Vive l'ONG Angèle. Elle va dire un mot par rapport à... Bonjour à
tous. Je me tiens au nom des enfants de Singaïnga. Chers parents, distingués invités, je dis au nom des enfants de Singaïnga, nous voulons remercier l'équipe de l'ONG Angèle qui est M. Miller et Mme Judith et tous les membres de l'ONG Angèle. Nous vous remercions au nom des enfants de Singaïnga du bois. Moi, je prêté serment. Moi, je gis devant le public et de son excellence école la Bichon Angèle déjà numéro 1 awa na Tchele ngai ndenge na yeboy en tout cas vous n'avez pas PMBT moi je suis à la 3e primaire pour l'école boy initiative boy vous savez wapi en tout cas nzambe abakisa oyo ezangaki ezonga lisusu kala bato boy il faut que les bango ba frère yango ça na verset mako na Bible badobi dans Galates 6:7, ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Oh, papa Loni, Yago Bakosanini, Agoboka. En tout cas, Obuka Mobanamu, Okendiri Bosso, et Kolio, Dengue Bandiboy, hein? Nabzonga. Je suis un bon. Comment on va tourner? C'était une grande zone en bon bébé. Papa Okendiri Bosso, nous avons fait la porte, oh, ici, il y a qui est Fambama. Et pour la boya qui toque pour moderne, ah, on a cédé. Ezate bozapino moko nakokende mbangu te nzambe azwa lokumu antukanga nasambelaka mingi na nzambe tabaversie baza koloba na ngai na 3 Timothée 6 soki tokolingana ya lokuta aleluya tokokola yango te yoka ngai soki tolingani ya solo tokomona tembo ya yawe mais soki tolingani ya lokuta tokobota bana majombe. Papa, il y a beaucoup de gens qui ont profité de la de la famille Barisatu. Bana 6e bato se bébé so pour de awa. Siko bana 6e primaire. Soko e ba sisi basali tena fep. Bako ke wa bako tele examen na bango na Paris foot. Hein? Auta na bawa. Na winge. Monele zibini bana basoba. Bon, na deki na kana prière pour kana zanga kama tabatante. Zambe zwa do kuma bokota singa na famille oyo. Zambe batu oyo ni bale bashangishi biswa ona ikoli oyo. Soki ba postile turo oyo. Ngana ko diwana pesa bango fwana ngana tika na baba. Angele. Ina bana ni ko. Ina bana Singaïnga association Angele. Angela bina salata nini. Angela Sesaka. Angela Sangata. Angela Simama bebe association Angele. Angela bina salata nini. Angela Sesaka. Angela Sungaka. Angela Simama bebe association Angele. Nayoki tete bino banani. Bino bana Singaïnga association Angele. Olo bali susu bino banani. Bino bana Singaïnga association Angele. Angela bino salaka nini. Angela Sesaka. Angela Sungaka. Angela Sungaka bebe association Angele. Angela bino salaka nini. Angela Sesaka. Angela Sungaka. Angela Sungaka bebe association Angele. Ok, nayoki to bana koye bateke Angela pesaka asalisaka sungaka baveve tosepeli makasi ndenge ekomeli biso na Singaïnga toza na esengo makasi tozwi mosungi na biso azosunga biso azopesa biso azosalisa mpe baveve orphelin amen nasepeli. Bon, ngai nde mama nazali mpenza mopanzi ya mama Angèle. Angèle so aza te na minute ezanga mama Moïse. Ngai nalobi boye so oza na poso kutala mama Angèle soko omoni ismo te okomona ye te yango nasepelaka na mona Angèle na papa nde bafandi otalaka kaka ezopesa. Mesdames et messieurs les responsables du complexe scolaire Angèle,
enseignants et personnels de l'établissement, mesdames et messieurs les représentants des constructeurs, artisans, ouvriers et bénévoles, généreux donateurs, honorables invités, chers membres de la famille, amis et sympathisants. C'est pour moi une grande joie et un privilège de vous recevoir en ce jour important et ainsi exprimer ma gratitude par votre confiance, votre générosité, votre soutien et votre présence. Construire une école consiste à mettre à disposition de l'éducation nationale des locaux permettant aux enfants de bâtir leur avenir professionnel et citoyen. Cet enjeu crucial est la première marche de l'égalité républicaine, car amorçant le passage et le début de la scolarité. Avec l'inauguration de l'école se clôt le chapitre d'un projet aujourd'hui concrétisé et qui ouvre désormais les portes de l'éducation. Une portée forte et symbolique dans un contexte où l'accès à l'école devient une problématique en raison des frais engendrés tout au long du cursus scolaire. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à tous les corps de métier qui ont participé à la construction de l'établissement, aux bénévoles qui m'ont ménagé aucune peine pour le projet, à l'ensemble des donateurs qui ont contribué financièrement ou matériellement aux divers frais. J'en profite pour encourager tout le corps professoral, le personnel pédagogique et technique afin de mener à bien les missions qui les attendent. Cet établissement est le vôtre et c'est ensemble que nous réussirons à en faire un exemple de référence. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de tous les futurs élèves du complexe scolaire Angèle, merci à chacun d'entre vous pour vos précieuses contributions. Voilà, tu peux dire que les gens qui ont les gens qui ont mami atondi sumba kasi bato nyonso batiaki loboko po ete eloko ebima mpe ezala lelo mpe baoyo bakosala kuna basala mosala yango malamu mpe bano bakoyekola atondiki ete merci président, merci mingi, merci beaucoup papa coordonnateur national, c'est de toute l'étendue nationale, papa Moutazali Awa va prononcer son mot. Grande joie aujourd'hui que je suis ici ensemble avec la délégation de la CONPAP. La CONPAP, c'est la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. Notre structure est une structure organisée qui encourage aujourd'hui chaque Congolais qui fait des actions et qui travaille pour aider le développement de notre pays. Monsieur Dey Muller, qui est l'un des membres importants et influents de l'ONG Angèle, est le coordonnateur pays de la CONPAP en France. On peut l'applaudir très fort. Ensemble avec l'ONG Angèle, ils viennent de réaliser un ouvrage très important. Soki outi na grande artère, ya balabala, pour Okomati Awa, ils allaient à peu près 7 km. Sokotali distance wana pour Okoma Awa, et que on comprendre que bande konayo pe bazo vanda côté oyo, ko banda kuna koleka petit Awa. Donc ozana bolingo batu. Bolingo o wana yango memi biso awa. Bolingo o wana oyo maman Angèle, papa Dey na équipe nyonso basali musala oyo. Esala kingai kolela nzela nzela pongai nazali promoteur ya ONG Génération Consciente. Bokolimbisa o nazolo bezana mutuya. Na ONG oyo ngana sali ça fait 17 ans na Congo. Na tangisi plus de 1000 élèves. Nazali na 50 jeunes oyo na ONG na biso to futeli ba classe ba silisi ba université na ONG na biso. Ebele baza ba prof d'université lelo na mboka oyo. Ezali richesse na biso po bana wana lelo basungaka biso na misala oyo to sala kana mayelo ya bango. Yango ngai nazana esengo lelo. Bana oyo bakotanga awa. Ezali richesse na biso. Baboti oyo bazali na quartier oyo. Bakamata ouvrage oyo lokola richesse ya bango. Bayeba ko batela yango. Basambelaka mikolo nyonso pona ba promoteur. Ba encourageaka bato oyo bazosala misala awa po ezali passe. Kotangisa kelasi ya mwana azofuta classe te. Elingi koloba ke miru oyo pona ko entretenir yango ezali Fondation Angèle.
kofuta mosalisi motangisi plutôt elingi koloba fondation efaluka bamoyen ya encadrement mpe ya prise en charge ya baenseignant kotangisa wana esengi crée esengi enseignant alia mwa malamu mpo azala na makasi ya kotangisa esengi toilette ya classe wana ezala na mai esengi ke mabele awa oyo nyonso tozobetela tapie maboko lobi tapie ekozala te moi ekozala mbula ekonoka na ntango wana biso nyonso awa tokozala te ekotikala kaka bano bazotanga baenseignant na fondation angele ma bourgmestre ndenga ye awa elingi koloba bokonzi ya leta ezali awa elingi koloba ke bokonzi ya mabele oyo ezali awa ntango toza komona barepresentant ya EPST bazali awa ya ministère ya structure oyo etangisaka bana kelasi elingi koloba ke ministère ya EPST ayebi ekolo oyo elingi koloba ke mibeko ya leta ezali awa maboko makasi mpona bino nyonso mpe nzambe apambola esika. Madame la fondatrice de l'ONG Angèle, honorable député honoraire, mesdames, messieurs ici présents, monsieur le chef coutumier, bonjour. Bonjour papa. L'inspection principale provinciale de Kinshasa Plateau, que j'ai l'honneur de représenter ici, vous dit sincèrement merci. Et je vous dis, moi-même, je suis l'inspecteur principal provincial adjoint chargé de la formation. C'est pour vous dire que nous sommes très contents parce que nous avons eu un nouvel enfant. Et cet enfant s'appelle Complexe scolaire Angèle. Voilà. Mais moi, je voudrais d'abord remercier le chef coutumier parce qu'il est ici présent. Comme je venais de remercier Madame le bourgmestre, mais je voudrais épeler un dispositif que l'honorable a oublié, c'est la sécurité. L'honorable a dit que pour quitter le boulevard jusqu'ici, ça fait 7 km. Les parents du boulevard enverront leurs enfants dans cette école. Les parents de Singaïnga qui sont bénéficiaires de cet ouvrage enverront leurs enfants dans cette école. J'ai vu un bureau de la police non loin d'ici. Ce qui nous plaira, c'est de ne plus entendre qu'un enfant a quitté l'école sur le chemin de retour, on lui a ravi son sac. Nous voudrions que ces lieux soient sécurisés à froid. Nous voudrions apprendre que les enfants quittent la maison, arrivent ici et retournent en bonne santé. En ma qualité du formateur numéro 1 de la province, là je m'adresse sincèrement et particulièrement aux enseignants. Vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas les documents relatifs à la gestion de l'école, n'oubliez pas de nous contacter. Parce que c'est notre apanage. Et je vais demander à l'inspecteur chef de poule, c'est le 4 qui me suit, qui est ici présent, de nous contacter pour qu'il y ait une session de formation à l'intention des dirigeants de cette école. J'ai jeté un coup d'œil dans les salles de classe, j'ai trouvé qu'il y a un très bon programme pour la maternelle. Il y a déjà un nouveau programme pour la maternelle. J'ai vu que l'école primaire est dotée de très bons bancs. C'est pourquoi nous sommes appelés à protéger cet édifice. Nous ne voudrions pas voir les écrits bikoma koma na ba porte na ba mur ya école yote ezalate. Et ce qui va nous régir aussi beaucoup plus, et là je m'adresse à maman Angèle, c'est l'encadrement de ses enseignants. Mbote na olobaka na lingala ngai ekola vraiment kitoko boyebi naza mwana changu papier eza te donc naosala kaka improvisation eza na français nalinga balobaka neni nakoyekola kaka nazomekameka kaka donc nazali mwana changu nabotama na changu na njili na quartier 7. Il y a une histoire pour comprendre vision et Utawapi. Pour ça, il y a école et Utawapi. Il y a na changu na kena poto na âge il y a 8 ans. Comme on a âge à 8 ans, l'école ba notanga ba bonjour, to ebi ko ba bonjour, to ebi ko ba au revoir, to ebi ko ba
fourchette na cuillère esuki ka wana première fois na bandi classe na poto balekisi ngai na tableau wana na classe na nga moka mutu mwindu mindele na mindele balobi na ngai monsieur Dey lakisa biso pays na yo ezalaka wapi mais tout ça ezalaki na français donc ekoti awa ebimi awa na comprendre eloko moko te mais nakimipesaki promesse que lelo boseka ngai po boyebi bana na ba âge ya 8 ans 9 ans bazala vraiment difficile bazoseka ngai nabi te eza problème te lobi na makasi na ngai français oyo bino baotutela tolo na koloba yango boyebi ke baprofesseur to tobandaki badicte omona osali dicte omona batie kaka vu elakisi tomoni tellement ke bafaute na ngai elekaki ebele na banosala plus de 20 fautes 40 fautes ti lelo naza na bacarnet wana na maboko na ngai na ndako ezali elingi koloba nini ezala obotami na Tchangu na Kimbantseke obotami na France obotami na Bibwa obotami na Kisangani ezali des fautes il faut zala na objectif na vie na yo olobi ke ngai France na ngana za toujours na yako tika mutu na mokili te bakomprendre ngo na yako tika mutu na mokili obotami na Bibwa lobi ozala pe na capacité ya koma na ba capacité ya kotonga école boye lobi mwana oyo o bazali awa mascotte na nga ona dinga mingi ye jeune fille viens chez papa voilà Moni mwana oya mwasi na lingi pe lobi akoma docteur awuti na Bibwa toyebake abandaki classe na ye na complexe scolaire ya Angèle mais na lingi bino ba maman na ba papa bolobaka maloba kitoko na mitu ya bana na bino Nzambe soka botisi yo na famille ya batambongo osengaka Dieu merci Nzambe soki abotisi yo na famille modeste osengaka Nzambe merci mbongo moko na bino azalaka obligé asala effort po ba papa bana o babotami na papa ya bato mbongo papa wana ou bien koko na bango ya kala asalaki effort ya makasi na kozwa exemple oyo et servinga de modèle ezali papa Panupanu abotami na Kinzau na village na Congo central na génération na yekaka moko wana a commis un des hommes politiques influents na moko na biso à Congo azalaki un des 3-4 hommes proches il y a président Mobutu donc il a dit que bino bana ya Bibwa bosali déjà pas boza na Kinshasa et kotika na bino kaka deux pas mususu bokoma na palais ya nation pour lobi fachi boko remplacer pe président donc bozala na ba rêve na bino donc nalingi vraiment bolobaka maloba kitoko na mitu ya bana na bino bopesaka bango espoir que soki balingi moto oyo alingi akoma avocat akoma maçon akoma peintre akoma président de la république il faut asala oyo esengeli basacrifice nyonso mpo akende liboso donc on a reprofité nasenga bamerci mpo kosala eloko boye ezalaka mutu moko te eza bato ebele na kati ya bapriere na baoyo balalaka te mpona eloko oyo ekende liboso bamembre ya ONG bafamille bafrères et sœurs et amis banouveaux amis baautorité oyo bapermettre mpo ekole oyo esalama par exemple madame Gessi Panupanu n'est pas là elle est représentée par rapport à Fogem, c'est la Fogem, n'est pas moni bangonde bavandi wana, bango mutu, ba financer, ba bon nyonso, il y a école. Donc je tenais, il y a pour rendre bango hommage, au senga bango merci. Pour biso ba congolais to lingi bolingo, et zonga entre congolais. Muke tozozwa, il faut to kabolaka. To sambelaka, to yebi ke soki lelo na tireli kaka na 10 000 francs na poche na kaboni na bandeko na ngai oyo alobi ezali na maboko ya Nzambe bozalaka na susi wana te omoni lelo oyo tosali basacrifice ebele tokoye mpe mbongo na biso tobombi totie mpo na avenir ya bana eloko nyonso na kimilobaka ngai na mwasi na ngai tolobaka imagine ke soki ye na ngai lelo toza te
qui va s'occuper de nos enfants? Pour comprendre pour Nanini, Toyeti Awa, pour Tolobarake, Lelo yo, ceux qui biso tozate, Torolinga Peke, honorable Serge, à la Moukanaton, c'est moi qui vais prendre en charge les enfants de Papa Day. On l'a dit, voilà. En Fondation Fogem et Lobby, on a reconstruire orphelinat Pona, Bana, Bazala, abrité. Maman Annie qui est là, qui est une chef d'entreprise, a couru en charge 10 enfants, à foutre la bango classe. Donc, elle a dit Nini. Bino, Bossala est fort. Que Bana na Bino, Bazana Bolingo, il y a partage. Bolingo, il y a partage. Tous ont dit ça Bolingo entre Congolais. Surtout Batoyo, Bazana. Faveur ya Nzambe, pour faveur ya Nzambe la gisinini. Tant ba pesi bino ba poste ya décision, ba pesi bino ba mbongo na ba poche na bino. Nzambe a bénir bino kaka te pona bo zoka soin ya famille na bino. Nzambe a bénir bino po bo zoka soin ya ba orphelin na bato oyo bazangi. Ezali discours politique te. Bao bayebinga banda bomona na senga Nzambe merci po Nzambe tiaka toujours batu ya malamu na nzela na ngapo na sala pas moko. Donc comme nous avons reconnaissant Nzambe et ça la chiko nini yango na zongi saka na mukili. Donc bino pe ndenge bozui grâce ya boye bolinga pe tant basali libino. Bofungula motema na mutu oyo alandi na sima. Ezali kambu franchement il y a politique té. To sali yango pona kosunga moka na biso bana o bazana capacité ya kotanga po esala ka pasi bana bazama yele mais possibilité ya kotanga ezalité moko na école obi bandeko contribution na nga pona école yango yo bana nga yango yo moyebi l'idée wapi l'idée wapi l'idée Sali moka yaka liboso leader yewana voilà nabengi ici pour rendre hommage pour Batunyo sur Singa Inga Bayebiye ye muta bandaki premier pas to vendre na poto souvent nga misala ke zala belo mona to bibo ye muto kokene na bibwa ke no tcha bango ba show ke lo lakisa bango nzela ndenge esengeli po école oyo etelema neti ndenga zawana alalite voilà azala kiawa bomoni pour des fois pour mon akeka simple azar parisien ndenge yimo ba ya tongo plus de 20 ans en France mais ayaka sala ba sacrifice à kota ba zamba alana ki awa butu avandi awa po alandela ba maçon ba menuisier ba peintre pour école oyo etelema pour comprendre que ceux qui ignorent ezali ceux qui forcent ezali bozana bato bozo partager même vision même souci pour reconstruire pour ça la makambuya minene. Donc je tenais à lui rendre vraiment hommage. Entre-temps, merci monsieur. Voilà. Na yoga ki ba maman na ngai vifa ba lobi oh ndenge nini toko bosse na bino te kame ba maman vifa poza na cordon moko ya makasi. Voilà. Monsieur Bicha azali awa vifa boye biso ki mutu approché yo alobi ke omoni ndenge biso toza boye tozaka ka soutien na yo tolingi yo okende liboso bamo wana ekendaka vraiment na motema po tolobako souvent ke bakongolais balingani te mais monsieur Bicha qui est là alobaki na ngai na motema moko alobaki na ngai non coach Day Muller nous tolingi to soutenir yo il faut na makambo nyonso oyo ezosala biso vifa tokozala wana yango wana nazosenga merci mingi na bandeko nyonso vifa c'est un frère azozonga frère nga mpe nazozonga frère ata toza makila moko na même vision oyo soki aza na mpasi osima na nga azala penepene nga na kozala soutien na yo donc je tenais à le remercier scolaire justement maman viens Judith, elle est là, elles sont pas là.
Maman Judith. Voilà, Beta Maboko. Maman Judith, voilà. Merci. Nafounou, merci Papa Raphaël, merci Maman Bourgmestre, merci Honorable Serge, merci Maman Annie, merci vraiment à tous les convives. Merci Président. Voilà. Voilà, Beta Maboko. Voilà. Complexe scolaire ONG Angèle à Fungwami, Mwana Abotami, Aroni Kiamwano à Kokola, Kokoma Moutou, Papa Kokonduire. Voilà. Pour la visite, Maman Koukota. Votre installation sanitaire, la bonne portée de Maman. Venez avec les clés ici. S'il vous plaît. Il y a des latrines encore. Il y a la salle de 6e qui vient après la salle. Voilà. On a pris place, voilà. Jean-Miller a pris place, Honorable Serge a pris place, sous la supervision des Maman Judith. Voilà. Salle 6, 6e. Donc on peut commencer alors. Voilà, on applaudit pour Madame la maîtresse. Un problème. On va visiter. Jugez en vous-même la qualité des machines de broderie qui brodent la broderie. Et ici, on a des machines que j'ai gardées. C'est qu'on appelle à partir de l'année. Maintenant, en plaçant ces machines, vous pensez au les après, c'est ça une formation gratuite. J'ai jamais dit un mot avant que ça soit un informatique. Les après-midi, Fozanga yo mutulanga Talaga. Yete kolobo maloki. Ba bele fo satige bilo mesedere. Voilà. Là vraiment donc idéologiquement carré donc normal. Bon. La CPN la mon reportage de Salim Kitoko Makasi. Kitoko Makasi. Non so bien. Shadira. Donc maman Madame la bourgmestre, après la coupure du ruban, visite de l'édifice, quel sera votre premier mot? Le premier mot, c'est de remercier celui qui a pensé à la réalisation de cette œuvre pour l'amour des enfants de l'Ancien. Le deuxième, c'est dire merci.
Merci pour ces dons de soi. Et pour terminer, tant que la première citoyenne de la municipalité, je demanderai aux enfants, aux habitants de cette contrée de bien garder ces bijoux. C'est un bijou pour les enfants. J'ai visité la salle maternelle là-bas. Ça ne fait pas de la salle dans laquelle mon fils a été il y a plusieurs années. S'ils peuvent ne pas voler ça, ne pas casser les portes, ne pas voler, ça me fera grand plaisir. Je leur demande, avec la même cœur, de conserver les bâtiments qu'on leur a fait pour l'étude gratuite de leurs enfants. Je dis merci au président qui nous accorde la paix dans la vie. Parce que sans la paix, on ne peut pas faire cette réalisation. Merci. Merci, madame. Et pas l'autre, pas maillé. Et pas bateau. Maman.